Bien, merci aux alliés Belé beaucoup l'andabicho sur Clébois, original, point du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance, pour la fidélité, pour la chaîne Oyo, Naïb Sakabino, Yamonde, Sakabiso, pour courage, Yako servir Bino, na temps Oyo, beaucoup de la bicho, tout servir Bino. Et Zalinga Wabino Gradimou, ya autrement dit les fils de la promesse, toujours dans la même émission Tchamaloba, tu on a Mokula Lelo, Tchamaloba, parce que Kinshasa, Makambo, Boibi, qui na Kinshasa du jour au jour. Makambo iko bota maka alors Mokolo Lelo na bandi bino nyoso bokoka mwa vidéo o nazo proposer biso parce que correspondant na biso Fabrice Baimona azalaki bongo na pompage babengaki mbangu na société ya pompage événement moko eleki kuna bandeko na ngai ezali événement ya kokamwa ndeko mwasi moko aibi bébé ya 1 mois donc bébé ya mwana muninga na ye ya 1 mois aibi ye akei na epana ye alors bino moko bolanda l'explication ndenge nini événement yango lekaki parce que ko expliquer bino boye eza tellement compliqué alors bolanda mama ya mwana epina ndeko ya mama ya mwana ndenge ba peseli na ye moko moyibi oya yibaki mwana ndenge ya peselaki na micro ya Fabrice Baimona correspondant na biso ya Clébois original.net et puis on se retrouve tout juste après. Tchamaloba officiel, Clébois original, vraiment partout dans le monde au besoin mina minute oyo ezo sala pasi ezo sala mawa na makambo oyo ezo le kanamboka na biso vraiment na kati ya RD Congo vraiment eza pasi na kati ya Kinshasa mabe ekomi koleka c'est pas normal alors awa toza vraiment na pompage na saut des moutons et pas wapi oyo batie ndeko ya mwasi moko maboko ayeko yiba mwana ya leki ya camarade na ye il y a 3 mois il paraîtrait qu'il pas na zemi alors longola ki zemi ko longola longoli zemi yoko permettre que akomi ko tia gain akomi ko so ko la na zemi alors ayaki na ayaki ko ta la petite sœur ya camarade na ye ko yako ta la petite sœur ya camarade na ye amoni plan ya ndaku ayeko zonga vers ba minuit ayibi bango mwana ya 1 mois ayibi bango mwana ya 1 mois je dis bien 1 mois aki na ndaku na tongo balamuki mo sta mobali matata la police et ti bango maboko ba mener ba enquête jusqu'à ce que ba ko retrouver moi dans place alaki alors oizaki très bizarre que zanini mutu aibi mwana mais azo tia munoko et comme makamba ko bunda et comme makamba bitumbe belé aussi longtemps ye mutu aibi mwana alors awa naza déjà na mama ya mwana naza na grande sœur ya mama ya mwana oyo wapi tozana bango esika moko. Bonjour maman. Bonjour papa. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu o collection ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge kohésité na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province ya Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter na ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole na moni musala oyo osala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazarde te agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami service pardon Maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mobobé Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Comme nous n'avons pas de on peut l'enlever V. Mais quand on a mon caméra ma V, awa problème ça aba ibino mwana et ben non ndenge ni pe beaucoup mani pas besoin mwana oyo. Bon, to vande kana ndako lobi na ba 21h to moni jeune fille mo boye azala camarade ya grande sœur nanga akenda Angola atika awa. Mais to vandi ka boye to moni jeune fille na tanga koti ona yeko tala yo pona mona okala na yo kepesa ngobotaki petite nanga patunie oui, quand on a bon petit bébé na wapi. Aïe c'était bébé na ngai atika na papa bango to c'est moi de bon na papa bango na se pété na tikeli moi na ngape na ana betelo to. Alinga va na se petite nanga banda ko lamba a monite. Mobile na lebi moi va na se zate yo etala biso va na se zwa kiti ovanda. Lokola za monta alinga ke kota moto ya memela ki mwasi na ye mwana. Aïe c'est loko sunga ngape ozwa mwana oponga na ke kota moto. Atikeli mwana moi matanga mbule banda petite rabite kota na mwana ndako bombula ezobeta moi ovane libande ezate akota ene na ndako apangusi mwana latisi be mwana biso toyebi kande camarade yako otala bleki ya camarade naye to ande akotala ndenge ya okotela ndenge akotela na ndako po ayiba mwana selon be information to yoki sika to utaki ke azaka na zemi aye kolongola pa linga garçon na te aye kolongola quelques jours après maman bokilo na ye ayebisie soki oboti na kopesa yo lupangu so botelinga mwa mwasi na kopesa yo lupangu quelque part pour vendre na mobile no bozala l'aise après ayeko yoka soni abi ngada na longoli zemi
baopesa nga lupango akoma olata geni akoma otiaka bilamba na kati ya libumu quartier mombebaki ke aza na zemi me nzo andataka na zemi te atiaka na ye bilamba apres mikolo baswana na mobali ne aye kokima akenda na ye mobali alukaka ye amonaka ye pete tovandi le jour mosusu ke akendaki so na hôpital ya maser akeyiba mwana esimbaki te abengi mobali na telefone ke nabotaki naza kuna hôpital ya maser mobali ayise safa nga mpe koto naluka komona na ate ndenge nini nabi te nabotaki mobali abi safa na yo atala olobi lobi yango mpe koki mobali akende boye ayise yo te deya nabimaki na nga naza na nga na selembao mobali ayise oh yo nga nayebisaki ovanda na hôpital na yo atala okomi na selembao ndeni yo deya nabimaki na nga maternité kuna mpe na malweka bakangaka ye bakende na selembao kuna baluka famille na ye akimi bango aye directement epa petite sœur na ngai tanga koma epa petite sœur na ngai basololi nyonso mpe eleki nango normal 22h mbula ntango esili asimi nzela akendaki na ye petite sœur na ngai bakoti na mwana ndako balali mobali pa ye mobali ntango aye amoni suspect libanda abi namoni moto atemi na mopanza ndako kuna me ekoki ozala nani mobali na abi fo tosala ankete motu aza nani baluki bamona esu motu te kovanda balali ntongo etani apres ata ba 5h mobali aye kosertouve ke mwana aza te na mbetu mwasi na mobali bakoma osala deba makelele bombale pierre pesanga mwana epe koto onga na zwi mwana te mwana nga mona okende na ye wa pesanga mwana abimaki etu na bavoisine babi te mwana oyo angulumaka te atambolaka te ndenge nini akobima libanda mwana atambolaka te mama perdre connaissance abandi mbangu voisine analandi akangi afandisa bi te tokomemanga mute na lipango na biso comme si baza balocataire il faut tobima tokende kobenga la police ndabimaki akebenga mpe basoda baye po basala bankete bakangaki na mobali na camarade ya mobali balalaki na ndako bon quartier lobi mobali ateki mwana lokola asala mosala bamoto po amatisa bosi na ye fo ateka mwana alekisa mwana na kisi mokili elobaki pene ebele me nga to anavandi na ye se leki na nga kolela te bameme mobali na la polisi na yebisi ye tolanda na la polisi tokomi na la polisi kuna natuni ye na nzela na yebisi ye bo lobi na butu na mobali no boswanaki yo te ye ve toswana ye te tosekaki na biso ka tobeta ye masolo nga na koti na kelala ye patikala ye ne libanda sala nketi lobi nani ayaki kotala o lobi o camarade nanga camarade yaya ayaki kotala nga alobi ayaki kotala o lobi e c'est que za fi wana mutu azwi mwana na yo banda mwema bovanda ye bien ye ve tozala ye bien tosimpe nzela tokebisa basoda ya kokoloba te me nga nalobaki mpe basoda tomena nketi tomati likolo kote tokendaki loka bayebi ke fi yango deja asalaki delo mwa mabe babolakisa biso ndako na ye tokoyepa mama bango totuni mpe mama bango ndio tremble okuta salimaka mwa soni awa moya koloba ngo eza te mais soki bolingi bokende na mayele bakopapa bino masheti masoni yango ezalaki na yebaki ayibi da mwana bayebaki dayaki ayibi mwana na malweka akimaki siko mobali neloka nda aluki ata na kanda yango moni alobaki na biso ke tobanga tokende na malembe mpo akokopapa biso mpe masheti ngabi te biso tokende na ndenge mabe te tozwaka nimero ya telefoni mpo topesa mama tobenga mama na biso mwana wabela atindi biso mwa ndamba mbongo abitala ndoko na ye aza na balabala tokepa ndoko mpasipike biso eboke malembe mpo mobali natalaka kanda basoda mpe babimiana tosimita toketon tokomi na porte alpon na bango baza mpe na trajet na biso tokomi na porte alpon na bango tokuti fi yango na kati ya ndako mwana olela akobongisa mwana apakolela bamba pomadi faya o bilamba mwana singa biefe o bilamba ya mwana na lataki ye na butu alobi ye basoda batindika esi ekota na kati ya ndako ntango akoti ayebisi aya oza mabe oyeka na ndako nanga mpo oyiba na nga mwana nini ayelakisaki mwana oyo aza ya yo preuve eza wapi abe preuve aliboso eza bilamba oyo nga nakuti na singa eza ya mwana nga nalatisaki fiana debe eleka ye mingi entre ye na ye nga amona ye kanda lokola eleka ye nga mingi na kote na kati ya ndako na simbe na to tobunda na ye yazwi mwana tobimi wana mpe libanda bato banjowola oyo azalaki na zeba misusu baoloba awuti obota bima tente ka sikoyo nga bijama boti te awuti koyiba mwana oyo aza beba 5 jours aba 5 jours te bebo akoki da 1 mois deba na nga mpe nazwi na nga mpe mwana tobimi toye na la polisi tokomi na nzela babandi oloba basoda na tuni ye oyibaki mwana oyo mpo na nini ozwaki ye mpo na bino azwaki ye ka mpo napesa mobali na nga nazalaki na eloko na kokopesa ye te yango nakendaki nakezwa mwana ozwaki ye air nini okotaki ndenge nini oyo nakote tozali na jeune garçon moko boye jeune yana mpe azali na mposa azwa telefone jeune yana afongoli porti nde nga nakotaki kaka nazwaki mwana ozwaki ye na nini nazwaki kaka kantine ya bakushi na mwana na bimi na ye nde tovandi na biso mpe basoda bamoni nga oka desordre lekemi nde bakiti biso na pompage babi te mpo toyo asambise na pompage nde tokite na pompage mobali ne atikala ye kuna na la polisi akimbwala vraiment
mpona par rapport à déontologie éthique ya mosala tosalaka tokoki kolakisa bino mwana te viki aza na mwana 1 mois na bozomona mwana ye yo na miniti oyo osala mpasi mais mama aboti mwana ye yo soki oloba ata 2-3 mots par rapport ya ndenge la police asali mosala na ye na ndenge mpe azwi mwana ye mama okoki koloba nini par rapport ya mosala oyo la police asali mpona journal lelo namoni ka akende ka namoni akende kaka akende wapi akende makala oyo mwana yobaka yango wana merci vraiment na baoyo nyonso bozolanda biso lisolo oyo oyoki yango ndenge bon nga mpe naokaki bayibi mwana ya mwa mwasi oyo ana pompage nga peut-être nakanisaki eza enlèvement ebandi pa balalaki mwana mobali ye na mobali na ye na mbetu balamuki na ntongo bakuti mwana aza te nde bandi kosala baenquête nde baye kodécouvrir mwana bayibai kaka pa moninga nde bayeki otali na butu nde ayeki koyiba mwana tokatiaka enlèvement peut-être nzambe abandi ayeki kozwa bato abandi mpa na bango toyeki kodécouvrir ezalaki enlèvement te peke mwana vraimen bayibaki mpa moninga na ye donc moi toza mpe tozolandela dossier ndenge ezokendele toza asi mpona bureau ya bakonzi. Merci vraiment à tout le monde au Botalaka, Tchamaloba officiel partout dans le monde au besoin vraiment merci à Yabunda Mokonzi par rapport à l'insécurité sur les Kanambo Cannabis est-ce que Nandi Bato Sala Makambaboué vous attendez 2-3 mots par rapport à ce qui se passe dans Michio. Bonjour Mokonzi. Bonjour messieurs les journalistes. Tout ça dans la police ni précisément à Mokonzi. Tozali na commissariat à pompage na district commissariat urbain à Lukunga. Ngai major commissaire supérieur adjoint Wandukisa Mayingi ngai nde naza commandant commissariat awa. Merci Mokonzi. Par rapport à Msala Obelema basal na ngonga ya lelo nande ba retrouver pe bazuma et par rapport à l'insécurité ou sala makamanga ils vont faire partie de l'insécurité parce que kokota na ndako ya mutu oyibi mwana ezela ko la enlèvement na minute oyo nini ya mutu ya oyo boko koloba par rapport à la population. Bon, eloko liboso nanu na féliciter population pour population na ngai ya secteur na ngai to travaillaka en symbiose na la population na la police. Ce que ezaki que population ezaki en symbiose na la police tende mwana aza découverte. Donc la population a découvert que mwana amonani epa moto moko oyo aboti te. Baye koyebisa la police eke intervenir et yango no moni mama sikoyo a retrouver mwana ye. Moyibi oyo ayibi mwana azali kuna ye pe boko poser question ayebisa biso po toza kolinga sikoyo tokende en profondeur toyeba groupe yango ezali constitué ya banani oyo baza kokotisa insécurité ya koyiba bana mpona nani lokola mikolo commerce ya bana ekomi. Donc toyebi te groupe wana eza constitué ya banani mais à partir na ye nde tokodécouvrir groupe wana po todémanteler les réseaux mobimba wana. Juste une petite question. Ndeko moi ça vient okuta mobile na awamela bombe ndenga lobi mobile la jeune fille wana ande ko mela bombe par rapport à ce que ya moi mobile wana ndeko kuta awamela bombe pourquoi le bani par rapport à ça. Bon parce que wana sikoyo l'air to sala ba investigation quand on ira jusqu'au fond on tokoyeba parce que ezali groupe bato bakutanaka place o bakutanaka wana à partir la wana tokodémanteler biloko wana nyonso baza koloba parce que balobi pour découvrir infraction moko meler pour que na profondeur pour découvrir plusieurs infractions lokola wana ezali dénonciation à saleli biso donc toyebi déjà que lokola ayebisi biso ndenge wana toyebi ke place oyo bakende okuta mobali ya mwana wana batekaka bombe on va aller en profondeur pour découvrir tout ça. Merci Mokonzi, merci vraiment. Bonjour maman. Comment on est maman? Janine. Comment on est? Janine. Maman Janelle. Maman Janelle. Balobi ba moni mwana moko boye ya un mwana maboko na yo. Eza solo tout ça lokuta. Eza solo. Eza solo. Donc oyibi mwana ba. C'est trop dire koyiba menazwaki. C'est trop dire ko loba oyibi mais ozwaki mwana. Et tension zela kinini pona kozwa mwana ya muninga. Non. Loka nazaki na zemi mbala ngai beki nazaki na zemi de longa kina ngai na l'accès ke na boti après na kyozong sai pa ba mkolo na e po nazaki souté pendant 5 jours na ndako. So na sali bongo et puis na kei na ngai. Donc on go sala o la kisi pa mon jeune garçon na mwana après on go zong sa so mwana na pokimi na yo. Et le go sa za ngwana. Yango ndezaki ide nanga. C'est qu'on a minute oyo bakangi na mwana bato. On kolobani par rapport na ono salami. Je manque de mots. Tu manques les mots. Oui.
Vous regrettez na osali tous regretter non? Non regretter. Et bon ce que ceux qui vous avez na zimité que ça réseau moko boyi barabana bat kono bokete ka boyi bande aussi longtemps ba ba côté pe mobile na azo mela bombe et c'est qui rena bina mabete boyi barabana bat ko nda oteka Même pas. Amela bombe te ngai pe na sala ngote. C'est la première fois parce que na botan za mwana nga 7 ans plus na zaki na zemi na ngai. Bota déjà? Oui. Adana mwana ana agini. 7 ans. Parce que so yiba yibi mwana na osa ndeni. Ah non kapasi. Osa la mutu na ndeni. Osa eloko to kapasi po yo no po yo pe oso ba mko ba limbisa yo. Non, eza na nku na question olimbisa te. Non ça na ngai pe mabe monte. Mais esala nga ka bien te. Ok, merci. Moi, quand je prends un dossier auto comme la souka pour un dossier par rapport au lobby, nos instructeurs à dossier, nous tous un bac qui va attendre sur PV, au yo qui est bandé pe souka. Au ko loba, au ko yebisa biso nini na moi mo pousser na par rapport au eleki na ngoma lelo. Bon, biso to sala rakoyo mobeko etindi biso to sala. To sala na pona ko luka ko démanteler ba réseau nyonso to o ya mabe. Na ba forme na yango nyonso soki tozwi yo eke totali conformément à la loi elobi nini so eza mobeko condamné yo et condamné donc point principe na biso ezali koluka ko démanteler ba réseau nyonso oyo ya mabe na ba forme nango nyonso. Bien, merci Bolandi Binomoko. Donc, commentaire à côté ezalité parce que nous sommes les qui au clair. Donc, Bolandi Bomoni, Nengenini, maman et moi, on a coupé à Koki Kolobate. Donc, grande sœur Naende à lobby et puis Bolandi, Yemoko Moïbi Nenga lobby était Alinga qui n'est qu'au Zongisa. Donc, à Zoki Kaka Laxamon et puis à Zongisa Nasima. Donc, Binomoko Bomoni, Kinshasa, Makamoto Zaliwana, Kleboa, original.net, Tchamaloba, Toko c'est la bino Moussala toujours. Donc, Ngai Wabino Gradimouya, Nazaliwana pour nous servir. Merci, Nabande Konyoso. Bako sukaka na kocha malobate me bako chape ba poche na bango afin que Moussala o ekende liboso wana na bandi bongo na honorable Jean Moutala o akotika biso te azali wana akocha ba poche na ye afin que Moussala oyo eba na kokende liboso na bandi pe na maire Poutou de Yalo délégation ouais kokita Kinshasa pour na mariage ya Gradimou ya zali délégation ya kosakana te ba maire Poutou de Yalo la ba honorable Jean Moutala ba kokita wana donc juillet tombé masolo ezali kitoko na kati ya Kleboa original Maria la beauté naturelle pourquoi pas na yo Beloti Mavungu vrai chéri donc ezali kutu ya kocha doute te parce que Beloti Mavungu déjà batu nyoso na Kleboa original pour être ba confirmer que vous avez vrai chéri donc voilà ngai na bino tokutani prochainement au revoir bye.